Manike pe balaka ki pote pas fabricage. Tout le monde m'a côté ça qui va document naé mais azwa ki visa. Ça likambo chance. Biloba loba pété. Ata ba memo poto zaka biloba loba koloba loba. Ceux qui ba memo poto garder silence, au moni vient toujours à surprendre biso. Omar. Na poto boyete papa. Olengu bana yo garder yango luki fufu lo bokan. Antoine fulu bokota sangisa. Exemple yango. Oui. Tole na EDD yanga wapang. Na tango wapi. Yo like siki mundele. Cible na oluka poubelle na bokan. To éviter soka rozonga te mais yo lingi ki sinjora zonga flor. Yo linga so. Oui, en soi, la première idée avec qui na rozonga ni pe ma bête. Nengo opportunité yaki akoki pe ko saisir nga bo tika na pe. O vient njora pata tika na poto bota nete. Adamona. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. La clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate exemple yo pesa ngeza ko bananga ke héritier memi ya Sandra Lina o s'attendre na nini afinga ba présidente na paso amoy na Kishasa afinga ba makasi o comprendre donc vient dire rapide tout s'attendre que tous la ba vidéo au palo la ba leader ou à travailler na bango yo peut changer na nga si na tika makambo nyonso nakoma bato yambaka bato po bafingaka bato na tika deja na yambaka sous janvier te totangi komba mutu te mpo na yambaka te mutu afingaka bato okangana na yambaka ye banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Parce que les gens ont travaillé pour le président, pour l'orchestre, mais ils ont bénéfice dans le côté. Mais tu as qui sont à travailler dans l'orchestre belé. Ils ont osé même pas que ça l'actuel. Ils ont osé qui sont à la poto. Biso tout est bien, mais l'autre monde héritier salé en haut. À regarder ça dans le bateau sous.
Personne m'a conduit, au monde est bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue bao différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bonne année, bonjour à vous, fidèle internaute Nabiso Bola, Nabiso Nafimbo, News, un grand merci Yakomo Nabino pour cette année 2022. Merci beaucoup à la coordination de Ken Piana. Merci aussi à Dominique Moulumba Kankou qui est mon réalisateur. Un grand merci aussi à ma sœur chérie Emenda qui me suit en direct depuis le Canada plutôt. Un grand merci aussi à Joe Lili Atalancher qui est mon sponsor, mon producteur et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Bienvenue Mukungu FBI Cadet Tekasa la grand frère propre. Boebi Ketozaki na sangwa mawanga pegi titan le parallèlo boebi ke na zalarawana masolo tali culture ezanenga pegi titan le parallèlo boebi ke lisolo o epesaki bino pasi artiste congolaise na kombo ya Naomi Kipulu o atika kibiso lelo eza jour et enterrement na ye yango nga pegi titan le parallèlo na kiti tina na kati awa tolela na ba comédien longo parce que za dernière na ye namoni ba frère na nga pe baza awa tout au bozolanda biso vraiment en direct nabi ke bozala jamais dessus to solo la namoni président Hans Luzolo pe aza awa tara benga le parallèlo donc tozana batu ba ndombasi baza awa batu belé ba maman na biso alinga pe baza batu belé baza awa o to lukato so la bango pona aider namoni pe mukwa tombolo donc biso jamais la guerre a pegi titan passe partout le parallèlo na ndenge zalara to lukato poussa la moi muketo za président Hans Luzolo avant tokota wa mutu mukwa tombolo mon ami. Bonjour président Hans Luzolo. Ouais, bonjour Peggy Titan. Les condoléances hein. Ouais, merci merci à vous aussi hein. En tant que corporation pour accompagner Abisso. Namoni le loza dernier jour au Boké Rotika ndeko na bino Naomi Kipulu. D'abord tozonga moi na rétro par rapport ndenge ndeko na biso accident kutena nango na piscine nabi ke président Hans Luzolo za moko o lelo bato pe sa confiance na cinéma na biso congolaise. D'abord un mot na accident na ndenge les gars qui bozaki surpris ndeko na bino akufi. Franchement na kozote ça nous a choqué hein. Comment on a ndeko moi c'est en flair d'âge na qui 27 ans. Ça est pas si marqué ça puis ça on a biso musala o mais bon Nzambe a consolé ga amité ma famille parce que c'est pas facile hein. Pour faire la moi na muké bongo donc toi là qui choqué mais to lobani to pesika Nzambe lokumu.
toana eloko aloba topesinga nzambe lokumu parce que ye nde amettre à temps pe ya circonstance mais ça fait trop mal yoka biloko ndenge wana bon yango moni loko na profiter na séjour na Kinshasa na be pourquoi pas nalela na famille donc voilà un message parce que balobara que non vous avez pas l'amour mais aujourd'hui na moni vraiment bo sangani bino nyonso na habité zaka pour na matanga tondeni ou bien to bana komona ba organisation ya boye à part matanga que to moni président Hans Luzolo to moni ndekonondo mbasi pa zawana to moni bato belé baza est-ce que vous avez l'habitude parce que bazo déclaré que jusque là bino bato ya cinéma bato théâtre ne to benga bino boza na bolingo te président Hans Luzolo. Bon, bolingo ko forçant ote pas bato ya titan donc mutu bolingo ze loko nzamba sala biso fu mutu nyoso za na nga ko mona Hans Luzolo bolingo donc veut dire que bolingo za mutu tout fa za na ngo za vraiment recommandation nzambe mais nde to botama mutu amtana mutema na mutu amtana ndenge na ya yela vous comprendre donc o ya lingi olizala na bato azali o pa lingite azana na ko na mais ça sera mieux to kutana en dehors ya mama matanga parce que to kutana plaire c'est pas bien plus to s'organisera ba mara mususu ko za la luso ba atelier moko boya ko pesa quand même moi ba capacité artistique na ba bazana ngoma muke ko mekotali sa artiste azana ni ke to kutana kana ba occasion ba matanga parce que eza esika esengote ozomona mais les artistes en général so bolingo bizaki te batu bangai ba ya Rolanda famille ekufélité donc ça montre qu'il y a l'amour et on a ba sali déplacement donc voilà. Vous avez un souvenir il y a cette petite sœur Naomi Kipulu. Est-ce que vous rencontrez déjà beaucoup de déjà beaucoup de est-ce que vous avez bolingo Talaguna vous avez bolingo zate kweza yo tala tangu bana ya zuide parce que na de bolingo yango un souvenir à Naomi oh tika na nazo ya wana président te naza ba souvenir te personnellement pété bojoa non te beaucoup je pense non na mona été mais tant on aurait gaza collègue artiste na matanga parce que bato ba mona Hans Luzolo un peu fier depuis reçoit pe mukanda ou ya Kinshasa mais na ba situation boye oye bisinga peki titan le parallèle que na mona été mais présence na yo na matanga ozomona que par rapport ya bolingo na oloba que le loto oloba que non tu es parmi bato ba porter plein d'amour na cinéma congolais parce que na matanga nyonso na mamutu oza mawa tu es toujours présent Omar na poto boyete papa olengu bana yo garder yango luki fufu lo bwaka Antoine fulu bongo to sangisa exemple yango oui tole na EDD yanga wapang na tango wapi yo like siki mundele cible na oluka poubelle na bwaka na poto pe boyete moni boye na poto boyezate ya laksa ko na poto boyezate ça pas lobby moi moni na poto boyezate donc tout ça l'effort na les hauts sommets gentils ngobi la poto si ça oh nyo ceci là poto comme ça poto net ça que ça c'est comment poto il y a des photos ça to chaba fulu partout combien tu nous as dit assainissement zana ngai na yo na nulo oui ils ont la mentalité et ben la petit à petit merci prochainement ouais président ouais donc tu disais sonaza mutabolingo l'amour et mon nana ba acte kulu tout monde aloba l'amour n'existe pas il n'existe que de preuves. Moi, je suis plus pragmatique que na loba oh bazarananga baby comment je fonctionne et comment je suis. Donc voilà. Dernier message na bandeko pe baza na diaspora ndeko nao vie nao frère nao apo na ndeko na biso la duchesse o bazu occasion ya koya na matanga te na bité message ni ko adresser bandeko diaspora o bazara ba jouera na même rôle et surtout basala na pe musala. Na pesi ba mbote la duchesse ana poto ve apo je pense azawa ba Fatou Miracle ba Domazé ba Meta ba ngonyoso nga na yo représenter bango kaka donc je leur sali là où ils sont et puis na encourager au pe au continuer au continuer loin ta poto beta tout moi au continuer musala na comme il faut j'aime bien j'apprécie ce que tu fais je pense que c'est la toute première fois là mon nom c'est la toute première donc voilà courage à toi merci beaucoup. Namoni ba concert na biso pe baza awa namoni Malika Mania aza awa Flore namoni Malika aza awa Malika Mania Flore ba concert na biso namoni bango pe bae to luka to président Omar s'il te plaît frère pardon to ça Moussala bonjour président bonjour très bien habillé hein? Merci président nabi ke sangama oyela kibino ya ndeko na biso Naomi Kipulu d'abord accident wana ndenge salimaki tango yambaki sango parce que tout le monde a vidéo na ye na vivant na ndenge komi mort lelo za jour à suka oboki otika na lilita na ebité qu'est-ce que tu peux dire par rapport accident wana tango yo monaki yango étant que lelo
toyebi ke yo pe par na cinéma la biso congolaise oza mutozo jouer rôle makasi bat bayebi yo partout dans le monde. Message ni d'abord ko lo batango yo au monaki accident ya Naomi Kipo. J'étais choqué parce que je m'y attendais pas que toka au Kabana Naomi Kipo na flair d'âge. On avait encore beaucoup de projets à réaliser ensemble. Ben, on ne pouvait rien à dire parce que c'est le seul Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous a donné Naomi Kipoulou et puis il a décidé à retirer Bissoye. Alors ça a été mais accident en attente tu ne facilement pas c'était pas facile on dit sango ya mutu mo abilité et là au moment où mambo a kufi na mai et ça lève ma facilité pour la mission. Lelo sikoyo tomoni jour à dernière demeure na ye boke rotikaye na ebité organisation les kindenge nini comment bosali pour na bo réussir ko kutana bo bino nyonso zaka pour na matanga parce que balobara bino ba comédien beaucoup mo kutana bino ka era ba matanga mais c'est comme s'il y a pas l'amour tant on a tout na président ons na mona pesio mbumanguba abi ozo mona ke non dans l'axe bolimo je sais pas te problème ezalara à place bat bazali banzete ndenge za bo trop ça des années ba otiko na problème te po banzete pour balaksa ke batu ba vivre faut moi ba tiraillement na pezala mais ngol ba tire to tikala éternellement bon on a pas problème. Mais nous arrivons des fois aussi à surmonter, à surpasser. Et puis, tu as des solos en tant que bande de hein? C'est la famille, où tu as été sur le cinquantenaire, au Monikoma, Batu Balandi, Naomi Kipoulou. Ce n'est pas parce qu'elle était à combien déjà grande, mais c'est parce que papa Naé a déjà grand. Et Batali papa, Batali moi, na Bolingwana. C'est-à-dire qu'au Moni presque ma figure, il y a un grand nion sur la mort. Donc amour est à la mais Jésus-Christ kuto akufa pour na biso batnyo so banima été et bolingi comment biso batoka ya mokili biso soto za na bolingo et c'est maté donc ezaka ba tiraime ezale puis pour arriver à s'en sortir en tant qu'en famille. Président Omar, on a profité. Est-ce que ben fort ni nous autres là parce que ben nous est trop bino ba acteur ya cinéma et fort ni nous autres là étant que un homme mature, intelligent, intègre, n'engi ba benga surtout na poto. Ben fort news au sala pour na lelo marambo tomonaka na monde na bino théâtral et si là. Bon, ba premier belé hein mais bien que lobel ba prendre mangote. Ba premier belé. Oh yo yebi ngape na yebi. Oui, on habite et c'est très difficile parce que dans la société je crois mutu na mutu azana bisira na route. Hein, ils ont licenciement balbara. So au sali église. Il faut ça la paix prison pour bagno so bon wanate. Dans ce sali hôpital, il faut ça la cimetière pour bagner sur Barbicate. C'est-à-dire que bazan na éducation na baron baot na baron et pas na ba parents na baron cause la té qui il faut na commencer donner des leçons bien l'air éducateur et si mbaté pour nanga mo babaloke la mais tout ça quand même fort na ba groupe ya biso toza lango to megampe quoi encadrer ban test avant que nzelo to ça moulayi regarde comment est-ce que vous pouvez marcher pour que demain et comme la biso boité. Vous comprenez? Donc, Baba Ndeko, tout ça, la forme de moi, coulisses. Et puis, tu dis que l'association d'artistes comme des années ANTPC, au Sungara, et organiser la télé, il y a la mise en niveau, et puis il recadrer sur Bandero Nabiswan. Dernier message, Nabat Balandio, Nafimbo News et pas Péguitan le parallèle. C'est la toute première fois. On a appris ça trop vraiment. Félicitations pour votre travail. Continuez comme ça. Et tant qu'un homme idéal, dernier message. Merci Nabandero Nyonso Balandi Bisolelo, Balaxi Bolingo. Bolingo Ndé vraiment, même pas na le soutien financier, mais soutien physique. Ils ont été présents. Bolingo Yango pour Oikoili Biso. Tu souhaitais que la somme de M. Leloté, tu vivre sur moi c'est un mois très longtemps, mais on a très flatté dans les bandes de près Libanda, Libanda, Belé, président de Londres, Douche, Papi Kader, Herman Kassongo, de vraiment te belé bandé compatir na biso et voir même en sa comme les qui sont pour un bimi, au beau santé tiers ça qui aille à coûter un peu na corps assister bisopé c'était très bien, na CP na assistance à Bandéobélé, bah présent bébé à mon nom pour ne pas citer le nom et ça va comment présent bélé vraiment bolingo konira donc bato ba kasaré lingana te quand même ba mon yango lelo et puis merci la famille parce que on a collaboré avec la famille maquer les alaïtés jusqu'à ce que to kundi ndeko na biso na bonheur bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup président, on reçoit Pierron Dombassi, l'homme aux grandes valeurs.
Bonjour maman Alinga, bonjour Bande Konanga. Papa Pierrot, l'homme idéal. Bonjour Papa Pierrot. Bonjour beaucoup mon frère. Bonjour et merci. Condoléances. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si, mais depuis Tongo, boteni biso rigueur, depuis le matin, to liete, to bimi malamo. To bimi mbangu na Tongo, poto ya to tala. Ne mano se salama, de yomo tozolia banguba, bakwanga tozolia na biso. Po ya quand même libumu nzoto. Ndeko Pierrot, namoni mal lelo boza soudé parce que Naomi qui pour l'accident à Salaki na piscine avant sa mort et après sa mort. Ndengenini et les Kanaki. J'attends au Talaki Bongo, c'est la toute première fois tout le monde a filmé les bisous mutu avant sa mort, puis ayo comme Bembe. Tant que n'habite des scénario, tes amis maman solo. Tant au monaki d'abord image Johanna, je sais pas, c'était la toute première fois tant au monaki en réaction des amis. Bon, premièrement dans le bas, Naomi aza mutuloro langa. Donc oye comme lié les lois comme la penga lobby. Tozo souhaitant ôter, mais accident et yaka, ben incident pe ezalaka. Pour dire que ce qui s'est passé, le kuna na mai tozala quitté, mais on nous a appris au salami. Donc nous sommes vraiment obligés de comprendre que oui salami est salami. Donc tozo sont aussi mateba le film, balak sabi son nenge suri c'est vrai ezala kit comment vous voyez, mais c'est Dieu qui a voulu. Nenge pasteur autoté à l'élo tant tozaki na matanga lobby. Naomi qui a osé en lisouté. Tondo ça sous analyse belé likolo ya pour la liwa na été. Oye komi nzambe bi pourquoi et salami bongo. Mais biso totikali aza toujours na mémoire na biso. Parce que wana za mwana moni Naomi déjà na tant na groupe sans souci. Adaki parmi ba recrues o nga c'est na ki chef à répétition na groupe sans souci. Parmi ba recrues o nga ina zwaka. Tant bazo ya ngam na ndeko tsaba na liste. Na ba Barcelone, ba même sur ba histoire te ba Barcelone, ba Ariachou, hein, bango tout ba ki bato ba iton ba ki bakuta ngai na ara na papier on a liste na zo noter na ba chef tozo bandeni to rozwa o tozu o. Donc ala mona na biso ya groupe sans souci. Et puis c'est vrai que totika pe groupe sans souci biso nyonso, azape na ina parce que moi aussi je viens de l'ina. Tant na na chic yé tant na ba Sarah Moussaou, je crois y après biso. Aye vraiment après biso. Mais aza actrice Nabiso Yamboka, du côté cinéma, du côté théâtre populaire. Donc, mémoire naïe, ils ont vraiment ils ont Nabiso pour dire que ils ont gravé dans ma mémoire pe Nabiso. Parce que avec une mémoire moko tellement mounene costaud, une artiste complète. Donc, toujours le laine de façon belle. C'est un message à Souka Balandio, Pierrot. Ouais, message est que Toyeba comment Kozala. Liwa eza pour la montonnion so la montonnion so mekuto nini. Il faut savoir comment faut ko banga na Nzambe et faut ko yamba Yesu Christ. Il faut vraiment ko yamba Yesu Christ comme c'est sauveur, Seigneur et sauveur parce que so zangi Jésus Christ tango kufa boye to ebite eska to kendara mais ozala moi pas si mingi. Tango ozala mokili sala bola mo ebele et puis yeba Nzambe ya solo. Zala vraiment mon Nzambe. Le reste c'est à Dieu. Donc oya suka na rolo ba pour notre sœur et puis Nabandeko Totikali Yangoana. Merci. Bonne année à toi ainsi que madame Azabia. Ouais, maman na Wadley Kalis baby dade Dombasi. Nzamba linga boye tant ba maman pambola biso maman linga ba pambola biso balobi bana nga bana biso bozo kola bobala bobota bomona batomona bakoko. Bazo ke sengo ba maman linga ba maman pembele ba maman na biso nyonso wana tant ba mona ke to laksa bango bakoko siko et puis na voix ya bien. Il y a que na Bali, na Boti et Sengoyango. Donc nous sommes, je suis vraiment très content d'avoir une belle femme, une très belle femme, Maakla Clarisse Kalenga, maman de Wadley Kalis. Moulouba 100%. Toi, maman Alinga, la maman de maman. Oh, voilà, on a fait mon message kaya so. On fait ça message na bande ko bazolanda. Biso pona liwa ande pesaka aza mwana na yo mwana nga ya mibale o alandi musala nanga mais ya mibale aza mwana nga po alandi musala nanga ozo mona message ya suka na ana esengo te ozo mona esengo eza te po aza no mwana muke aseli nano musala oyo te
wana omoni kaka yanzela na biso nyonso me kimia kaka eza na maboti tozamaka Clarisse awa mbote ndeko mbote papa boni santé santé bien par la grâce de Dieu quand ozomona namoni bolingo eza mama makasi leki na yo na omiki pula wati kotika biso nayebi ke mpona kozwa baton ebele te message nini okoki kopesa na bato oyo tubalai message eza kaka tosambela message ya mibale eza ntango tosambela po tosenga nzambe alongola biso lolendo po kotala badisparition ya bato nde baokende oyo ake na façon oyo oyo ake na façon oyo toyebi te ya biso oyo eza na façon nini tosengaka nzambe alongola biso lolendo mpo liwa eza nzela ya biso nyonso message nini okopesa na bandeko mosusu oyo baza na poto oyo bazwi occasion ya koya awa te lokola ndeko na bino la duchesse oyo azolanda bino mpe oyo amoni ke balobi ke boza na bolingo te bolingo na bino ekomaka na bamatanga estce eza ya solo mais bolingo ya solo yango oyo ntango bato balobaka ke bwana bolingo te soki oyo tosala eza nini toyolela ndeko moko na biso ake eza deya bolingo ngai nasepelaka mingi koya na bamatanga ntango naoya na matanga ezoteya nga jamais nakokende na feti siko bolingo tokendaka bafeti le vrai bolingo yango nde toye na matanga yango oyo bolingo nyonso tu bato kaka babongola mitema kaka papa bato babongola kaka mitema. Merci beaucoup. Namoni concert na biso baza awa parce que biso tolandaka bacomédien mbote ndeko bonjour Titan boni santé ndeko mani akei non akete sur la téléphone bazolanda biso namoni vraiment bolingo makasi eza oyo tosalaka parce que mosala oyo tosalaka kaka tose retrouvaka biso moko oyo tolanda bacomédien d'abord Naomi Kipulo aza sœur na yo omoni liwa akufaki yango Piron Ndobasi alobiki abi moto moko akosepela nango te est ce que lelo tokozala na mwa leson moko tokoki kotire ndenge totambola na bavie parce que ndeko ayebaki te tala na ntango auti mais ouais il y a une leçon kotala pour faire la piscine so tali pe piscine en mai en place ezosuka donc so yoki explication mona ke photo banga nzambe to banga mokili c'est ça autant mona sa mo nzambe apesa souffle de vie mais il va osabola mo ebite lobby soki oko zala ndenge en tout cas liwa na mesali biso passer tinga na okakite tant qu'une sœur tant qu'une déco malgré tout ça peut être solo la thème c'est une sœur on a c'est plein en éco jouer il y a un monde pe le bon na ko participer pour liwa na sali biso passer Titan. Merci beaucoup. Tozo Malika Mani azani ndeko na ngai ya mwasi biso lobaki ke aba la violence Malika Mani afanda nanu Malika Mani. Bonjour Malika. Bonjour. Bonne santé. Bien. Bonne année. Bonne année. Obi ke Sinjora ke poto. Nayebi bravo na héritier Watanabe tolinga nde boye parce que eza na bato belé ba travailler pour na ba président pour na ba orchestre mais ba ozo ba bénéfice na ngote mais toyebi Kisinjora travailler na ba orchestre belé oyo ba oser même pas ko sala actuellement biso toyebi nde Kisinjora zela poto biso tout toyebi yango mais le to moni héritier sala yango akoka ko sala ngo pe na bato mususu arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel garde bandi na yo toujours Placide et bio
le patron de business class. Francis Dibaya baza nani baza badadi molo baza mettant asali yango c'est-à-dire c'est ka sala ngo na mutema malama asala ngo pe pona ko prouver mututé asali kaka po aza convaincu ya ko sunga mutuana. Et ça livre vraiment bien, en tout cas bravo na héritier Watanabe et puis to ebi mingi mamba boizala kana ngambu na yi. Mingi mamba boizala vraiment kana ya zakana assez simplifier makasi pour na ko aider moto. Donc voilà. Qui sinjora o a souffrir ndeko malika mania batu batala raon mingi o lobela pe makambo etali culture le loko mona ki sinjora tanga lobaka ke atambola a bénéficier te le héritier Watanabe a memi e poto. Tomoni na image moko ndeko Ken Piana lobi ke ndenge akei kuna asenga ba maman Château Rouge pardon tant que maman en tant que mère de famille est-ce que liloba na pe ke kisinjora pe a lobela ba maman Château Rouge mabe pona Kofi Olomide est-ce que ko senga ba pe pardon mais ceux qui aza ko se reprocher que a choka pe bato ko senga pardon zelo rotin et ki longola mutu ki yotin ozomona soko oyebi ko choka bato parce que wana bakenda na mabela bato mususu ok na mabela mutu mususu biso to yebi tango mutu ba memaka poto azana posa zonga na moi 3 baskets zonga na moi jean moi nini pozonga na ngo foza na relation ozo comprendre so za relation te ozonga na oka na basket moko mais ce que relation ezaka bango wana kaka ba mama Château Rouge wana kaka balobi te ke baza ko exiger te ke fasenga pardon mais soki ye moko se sentir que a chokaka bato pona mutu moko boye akoyi ko s'excuser parce que wana eza lokwa kisa sous vie mususu na poto ozo mona to yebi te soka ozonga te mais yo lingi ki sinjora zonga flor yo linga so oui en soi la première idée avec qui na ozonga ni pe mabete malika yo lingi ki sinjora zonga mais na beza poto ya Kishasa te malika mania tita e a poto e a kasangulu te e a matadi te eza nini te mais eza poto bato bazongaka o yebi kaza na possibilité lisusu l'autre fois ozwa visa okende mais déjà soki visa na ye déjà côté de visa Schengen a na possibilité pe lobi na bakosunga ye pe ozwa visa na ya okende to moni leke tu akende po ta zongi azongi parce que passeport est assuré mais vient jour na yebite so passeport ne peneza ya ba visa belé pende leke tu ezalaki parce leke tu azwaki visa na ye na facilité akei po passeport eza ya kopola na ba visa mais vient jour ape so amoni ka gagner confiance na mundele to ami yebi na ye ke soki na kei lelo njamba osunga na zonga nengo opportunité yaki akoki pe ko saisir nga bo tika na pe o vient jour apata tika na poto bota nete adomona pona mi ba fille be so ba ke poto ba wela ko bota po marambo ekende bien mais vient jour asko bota ne pété parce que na pe a savourer na pe poto ngo pe bien akokene na pa zongi après so sous visa ke na ye ko ota caméra bongo bakali o sengele pa Kofi bakali pe te poto basengela bakali atikali ye pegi poto basengela ngo mutu te to ana ba famille musu bana ba poto mais pas benga leki na ye zo etan o comprendre poto basengela ngo mutu te poto eza mutu aza convaincu na relation na ye bikete na mema ye akima te na ko assumer poto basengela ngo mutu so poto basengela ngo batu mais to ana bande kopena ba famille bana ba poto mais ba benga biso déjà ona mona do poto pona obengisa mutu foza convaincu oza convaincu na mutu wana bongi yango eloko na uti koloba félicitations héritier Wata parce que azaki convaincu ya kosala ki sinjora za na poto to yebi ndenge venjora luka poto venjora baba luka ka changeaka lelo aza pa fali lo bakomi nyonso ka poto mais lelo quand même azwi poto na mutu mo boye autant msu biso pe to s'attendait te biso toyebi bato bakomema poto ki sinjora eza ba Kofi ba orchestre mususu pa lobela mais l'autre mon pas héritier Wata on a autre loba mamba bongo sala maka pa Wata loba kali ba ko meme pa Kofi ya on a autre loba poto basengela mutu te poto basengela ngo mutu te donc mukolo Kofi oza convaincu yo mema bakali basala likelemba manike pe balaka ke poto pa fabricage to moni ba kotsaki ba document na ye mais azwa ki visa likambo chance biloba loba pété ata ba memo poto zaka biloba loba ko loba soki ba memo poto garder silence moni vient toujours à surprendre biso yo kati muto memo poto fa mema pe muto a bien petit non mema mutu poto non mema na yebi na ngate poto ngo non mema isoke suka biso ndeni fleur pardon yamba yebi se ke expliquer awa mais yepe alobaki ke eza pona vaccin na ye ezwaki temps yango ne sali que akende te mukolo pe ba okuta na chance ya muto mema ya okende eloko to linga ke batu balobeli pe bino ba compati ou pe na bino na ba carrière na bino quand même bo futa bango pe eloko bongo eza bien ozomona donc so pe ba memi pe manike eza mabete manike ne fabricage abeta ke ngumba
ye beza vaccin ye pa yo beta biso ka nguba mais ye mo yebi ke tam su ye pa beta ke nguba omoni mais biso to net ba biso bo to yakana biso loba yango to loba titan to yakana biso ko loba te po mutami ma biso poto yango na ngana ngo zo milieu du village soki musicien za un succès te dans le besoin un succès te po o me manunga poto te soki oza un succès o na succès to beto maboko. Mais quand même, comme on a vu loco héritier Salipa vient sur Anazaki vraiment na yo ki char de poule. Na yo ki pena char de poule et puis surprise wana ya koyeba ke bazaki dana visa vient sur okende me babombaki. Donc surprise ane sali biso mais vient sur ande to yebi ke basi bagenda obota to yebi ke yo obota nete. Mais sora moni peut pas savourer peut poto bien akenda zonga na ye a osani ba le retour et ça le peut bien. Tout ça balobi ke vient sur anenga ke bongona bandi ko démarrer té c'est comme si akotaquer déjà bande ko taquer JB Piana attaquer JB Piana déjà na émission nga alobi ke asalela JB Piana musala jiba mema e pototé. Oh ba memi e poto zo mona te ke ba musicien oh basala. Exemple yo pe sangeza ko bananga ke héritier memi ya Sandra Lina o s'attendre nini. Afinga ba présidente na paso amoy na Kishasa afinga ba makasi o comprendre donc viens tu rappeler tout s'attendre que c'est la vidéo au parlo la leader à travailler na bango. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Rigé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na ngabushi mwana na yo komo na nani na yoka lobi mwana na ngakomwe mwana na ngai liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout dans moto quand même ana droit pour que poto pas muto a satanda qui t'a travaillé na 50 et 10 ans te olomona donc héritier wata goga toto ya tembe félicitations na yo mamba boyza la rapa na ye ba surprise à boy ba surprise à boy na éviter Malika Mania to kenena déjà vers la fin moi makambo ezoleka na lekana surtout na musique na biso to luka to sa moi rétro lelo lobi elo remonter capital ceux qui musiciens dans un succès te Malika a roloba vérité que aux un succès te l'autre comment on a ba musicien aye
o naza na ampleur naza boye déjà babiloko wana ntango bamusicien baya kosalela biso yo moko en soi étant que chroniqueuse culturelle olobaka nini na mission bakosala te Peggy biso nde toza bachroniqueuse biso à part no koza bachroniqueuse toza lokwa public nyonso evandi ocomprendre biso mpe totalaka miziki na bango biso mpe toza na matoi ya koyoka toyokaka mpe toyebi nani oyo azotape nani oyo aza na se parce que motu nyonso omoi bato mosusu baviva na ignorance oye osali miziki na yo obimisi yango osala promotion te mais oye na te fo bike miziki nanga na bimisi ebeta wana eza ignorance parce que biso na bino toyebi ke motu oyo aza na succès eza oyo motu oyo soki abeti aza soda eza oyo ozokomprendre eya lokwa babina file tolobake baza basoda babina file ba soldat po babetaka ba marché pe bonzembo beti bato ba obina monde entier eza wana eza ki soldat mais ba musicien bayaka totanga biso ba kombo te toyebi ba musicien bayaka alati na kitoko aleki na une émission azo boudene ba leader o baleki ye yazo continuer ta musaza danger mais or eza bongo te et donc tozozonga kana héritier wata bravo solo kan malika toyebi ke olobaki yango te ntango mona ifali pupa na kan créer pe moi polémique étant que artiste congolais batumsu balobio lever les rideaux ndeko na biso Prince Bakali ndeko na biso Prince Bakali alobi ko lever les rideaux est-ce que ko répondre ndeko na biso Bakali nenga lobaki lever les rideaux mais non répondre Bakali te mais non répondre bato ba la biso monde entier au ba la biso ceux qui Bakali abi ezaki a lever les rideaux ezape mabete mais a lever les rideaux na mboka nini na organisation nini on comprend fali asalaki na ye fali asalaki na ya lever les rideaux eza problème te na mboka nini na organisation nini eloko mosusu toni yango kate parce que bona poso oniye mutu wana tobetelaka bato mosusu maboko mutu so asali eloko na ye asali a évoluer betele maboko elongoleli yo te elongolo mpe te kapo ozalaka na mutu boye te atanga nazalaka na mutu ata nazalaka na fere so fali asali elo ya bongo na opesa ye bravo eza lever les rideaux mais na mboka nini même na ba Camerounais etikali na palmarès ya musique congolaise que kan na biso na 2022 muta fungola ngo ezaka fali etikali histoire première dame atelemi président azo reconnaître sous moi si na po azaki te ezali kamuke drapeau lingetanga mate tozaki nominé te to repêcher kutu siko ba monika congolais mo ba koti toyebi ke biloko wana ba riena ba lekaka ba lion ba léopard babimisi siko fali ya eza nini otoaka ba congolais biso nyonso to pesa fali bravo quand même hein histoire etikali que quand il y a 2022 fali pour muta fongola kiango faut to pesa maboko to bete maboko quand même to encourager ces Congo qui gagne hein première dame a telemi première dame camerounaise a telemi ba betele pe rumba te ba betele lokota pata ya lokota pata uso la monga botela lokondo malika dernière question ça comment on tanga miminga yo pe kalaming te tosi sina biso comment on tanga mitro kombo na yo eta na boite yo comment on tanga mamingi kalaming te yo pozola ta lopete na mosapi mais comment on tanga mamingi on irait bozolu kwa confusion na ba couple bato ndeko na mino grâce molelo aza malmené aza vraiment na morale eza bien te na ebité malika mania yo pe kalaming te zokoma marié oko pesa conseil ngana opesa conseil non na koti te ngana vandi bonde mama linga vandi ndi na yo tu na mama na obalaka mingi te libala ezaka nde nini mama nde mutu ko expliquer ngana ko yo opesa mutu conseil te po libala mutu esali sonde nini non eza bongo Peggy mutu moko ta souhaitaka mabe po na mutu oyo siko likambo eseye topesa matonde pa nzambe ye moko ayebi ndenge asalaka nzambe ne mutu asangisa biso nzambe mpe mutu akabola biso omoi te yo mpe na 2019 nasambela nzambe kabolanga na bato mabe akabolanga na yo ti eza normal message mpona Kisi Nzora vie nanga Kisi Nzora ya Christine en tout cas zalaka yo topesa conseil te okopalola te okosala boye te mais toyebi ka opalola kaka parce que eloko esalameli même ata na ngai même ata na yo olingo réagir quand même façon donc toluka tozala bien pesa bambote tara yo za grand comme na batutu balinga nga na ma Viviane oh mama nanga penza oh pena mama nanga ndeko mama na ngai ozomona toyeba ko entretenir ba relation lelo ba mona Viviane star na TV mais ngata no yo no bete solo wana mama nanga
Pona nini tovandaki esika moko tofutelaki esika moko amesana na mama na nga akoma eloka mwana pa mama na nga soki alingi asenge service mavero olambelanga mo eloko boye mama olambela ye ozomona ye akei na ye tournage donc c'est ma maman ozomona eza koyeba koentretenir barelation est ce que ntongo tofutelaki so tozalaki bien te tongai tovanda ne aboye mais ntango amoninga mania Jocelyne ye abenganga Jocelyne ozomona donc tolukaka tozalaka bien 2022 eza année oyo eye po na biso pe ba biso pe to ye na internet oyo to luka to savourer pe ba année oyo les opportunités po na biso to profiter nango pegi rankine na eloko te orobeba na fleur obeba nango bebe na kingandi obeba na kingandi mukolo kufa nango lelao ozomona to yeba ko entretenir ba relation et ça la vraiment bien ba dédicace na batutu ba abonné dédicace na batutu ba linganga ba abonné Malika officiel bo s'abonner nazali on est ensemble na linga bino mingi ba bonane na bino nyonso bonane na mama linga bonane na tonton P bonane na tonton O donc bonane na président Hans Luzolo donc ba bon retour ba bon séjour au pays Et merci beaucoup. Na boss nanga Ken pia na pito pas les Makizembe. Motema ya mama patience. Donc ba bonne année na bino na lingi bino mingi. Ouais, bonne année bonne année na kati souffleur. Ba bonne année à Meshimo paradis bana suka nzambe. Ba bonne année na bino. Bonne année et puis bon séjour na Ken présence le Zolo et puis bonne année avec ma famille. Mon président élève du maître Abina Filé, donc bonne année à toi. Merci beaucoup, fidèle internet pour la nuit au bassin en anga. Nega Malika Mania Lobby. Yo peut changer la dé. Nga sina tika marambo nyonso. Na koma ba yambaka batu po ba finga batu. Na tika déjà na yambaka sous janvier te. Te totaki komba mutu te. Te pona yambaka te muta finga batu okanga na yambaka yo. Omoni amta polémique na yo. Salara na so po sali polémique te batu ba otala. Oui oui, au moins le président Hans Luzolo apesinga félicitations. Mba liboso to mona na abenga le parallelo. Et ça linga bien. Yo kanisi ba biso batu misu ba beta biso ba ndika na ba interview po anene. Po ba yebika ke to bata ba polémique to bata ba boye, o comprendre? Mais ceux qui ba moni pena ke yo moko polémique longo, ye pe pas tonton oboye. Ah ya o marina ina tourner na. Ah ça la sous polémique te fleur. Na ça la raté au tala. Non ma ba nga obete ndika, posta ngeke na mabe. Merci ba fidèle internet na biso to commune la suka ya interview na biso face aux artistes to zaki na Malika Mania. Par rapport à l'actualité à Kisinzora, n'a pas un grand merci à l'équipe technique Ovma et Zaliko accompagné. Merci beaucoup à Ken Piana Magizembe, ma maman patience Magizembe et pourquoi pas na Jolili Atal en chérie annonce Angèle Mousseli Magizembe, Coco Arafat Magizembe, tout bolinga rapegi titan le parallèle na ebige whisky ushia na régie finale Zolanda biso ya nanga Emendaya na Montréal na Bosanité vient na Kadete Kasala Jupe Batiki balobi bienvenue Mukungu FBI na pesi un grand merci ba bonne année na yo pourquoi pas artiste Roméo Poutou na pesi un grand merci Kadete Kasala yaya na ngai moko ya pegi titan le parallèlo batutu bolinga rapegi titan le parallèlo boza ebele Asia Panda mama na Chilo depuis Paris na Bosanité venanga Ado Mujangi et Ado Mujangi motema ya ser na biso Panda ya Nicole Panda na pesi batu tout bolinga rapegi titan le parallèlo bokota bo s'abonner massivement objectif 200 000 abonnés année parce que parallèlo na la ragi bino boki ka année bandeko ba pesi biso ba conseil on se retrouve à la prochaine restez branchés sur Fimbo News. Patson Mapungi, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.